Est-ce que c'est vrai que Bino artiste et comédien Bosundola qui pour lui la dernière Basundola qui comment pour nous pas venir Basundola. Cela veut dire que pour lui bandako bengete. Pour lui on a tourné ba tournage nae. Ngato kuta na kansa. Ba bien comment moi pas si Bino bengela ba Bino. Non, mutamto ana dignité na ya tournage nae. Soko bengela ko tournage bige mbongo na ngote. Aoya na été. Bon ba mayonnaise na ba modero. Bana bengi ba tournande. Donc ba bi on est wana ba charisme na yo donc. Ali pa monstre solo. Bole oni bando boya pa na ye. Il on a boya pa na ye amela. Pour akisoka baye pour nous ba oye ba nesu mutute. Aoye ba peyote, aoye ba mama te, aoye ba tata, aoye ba moi ati. Bolo moya ke malamu, soka sali affaire, soko asali a manqué, elle motongo zongse yoka a 5 bolims. Muta na comportement na ye et aliwa. Ba artiste ba ndenge monde pe ba policier baza. Nde ba enseignant baza ndenge banani baza bon banda vie mundera kufaki nati lelo obi combien de soldats bakufi Makaya ne pense pas encore à la mort. Makaya ne pense pas encore à comment dirais-je à sa mort. Ezali ouais mais pour l'instant au pense en côté ouais parce que tu dois encore vivre on a la mission on nzamba sala mutu na mokili asala yango on comprend na tosaka que nos qu'on a c'est le mot peut-être oh bon c'est le mot bimelani c'est le mot kuskoba yo sukula ndo kitoki mosi na mwana kitoki mosi mais osuko kanga ndo na c'est le mot na sokola na kanga nzoto na veni gaya na ba fait joni nyoso to kanga ba nzoto kuna yo ka su fait jona bela pa manki on a dit l'établissement Safe Choice General Trading. Nous sommes localisés à Dubaï et bien également à Kinshasa sur GB. Vous pouvez nous contacter sur l'adresse ci-dessous. Notre entreprise a le but de guider toutes les personnalités du monde entier, toute la diaspora, tous les Congolais qui désirent visiter Dubaï, qui désirent faire des achats à Dubaï sans pour autant voyager vers Dubaï. Les achats sur commande, les achats de voitures, les achats de pièces de réchange. Nous sommes là pour vous guider. Établissement Safe Choice, nous sommes votre guide touristique à Dubaï. Lorsque vous voulez venir en famille, visiter Dubaï, le vrai Dubaï, n'est pas seulement visiter le marché de Dubaï, visiter Dubaï de toute son entièreté, contactez l'établissement Safe Choice General Trading. Si vous voulez obtenir vos visas pour Dubaï, les visas dans moins de 48 heures, contactez l'établissement Safe Choice. Pour vos questions de conteneurs de Dubaï, Boma, Dubaï, Matadi, Dubaï, Kinshasa, nous faisons le fret pour vous et la douane pour vous. Nous sommes aussi votre guide si vous voulez investir à Dubaï, acheter des appartements, investissez en termes de projets de rentabilité, les projets de factibilité à Dubaï. Nous sommes la voie la plus sûre pour vous guider. L'établissement Safe Choice, la voie la plus sûre, la voie la plus crédible pour pouvoir visiter Dubaï, faire des affaires avec nous. Merci de nous avoir contactés. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.
Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, il y a Africa Elengi TV, Moteming et Payu Bozali. Et le Zali, dernière, comment dirais-je, réunion, il y a Matanga, il y a Chico Pouloulou, Tozali, les Eridi. Croisement à sauce à Kingabwa et pas puis artiste et comédien nyonso tout ça le programme il y a la Chico Pouloulou parce que matanga était privé ma jeudi ba poussi yango samedi et puis dimanche les alliés enterrement de Yambi président Makaya na yende to robeta masolo moi mukie et puis après to rejoindre bande comme ça par rapport à la réunion de le président bonjour. Ah bonjour Yaya. Très bien, tu as matanga et ça sur la bombe Chico Pouloulou à Kei. D'abord, tant que qui information que Chico Koufi réaction à eux. À Koufi n'andimagité après t'en a vérifié. Donc pas que nous a daé même. Na mona que ça la normal, muta Koufi na ega. Pour nous ambe muta sala liwa. Na mona que normal. Est-ce qu'on peut dire que Chico a bela qui vraiment casse? Non, a bela qui quand na semaine wana pardon tous ala inae. Na tournage na bango à côté à ya banina Brooklyn bagage mona Brooklyn to sala inae bande ko mo ba bengsenga to kutana epe ye kutapsika ndeni ve ndeni poto to za na Brazzaville na Brazzaville to beti ba masula Brazzaville wala to beti ba masula Mamadou Aricho mo boye to sala ba banga mo boya ndeko na mo biso mo ba moi ça de là ko aider batu ana onje nae Nana Kofi. Il y a peut-être ça là, tu sais bah comme il y a Nana Kofi, ça va bien. Donc il a passé pe Nana Kofi ba solo li. Après no ka, vieux faut qu'il t'a mis balemba micro base na lemba. Au moins que parler ko comme il peine mais mimi na ko fana nga lemba moi na bae nanga esili na mati nanga ipen nga. OK bon soko balemba faut benga nga. Naga muta akufi na ebo. Chico tiki bana combien? Nombre pour na oyeba te po côté ando za na basi ne ngana oyeba nde donc azaki jeune frère no bondo kanga mapela mingi te to no kanga na ye leki na ngai to tambula na ye to bi mane pe banda mboka to avie au mwana nga bon ne na po no ara kisanga ba mibale moko ya metiola na moko ya mwindu na parler pe ba selim sula kene na parler la kisanga deux petits mots mais ba collègue déjà. Donc on habite bana tout bana nyonso baza combien quoi. Chico ebaki na circonstance ni. Circonstance ni sala beaucoup tana Chico. Nka musalo to sala. Bo joine na film nini? Oh yo c'est plein na ngombo. Na we ba film yango sero wana eza pe ko bimana ya sika nga na ko boya yango. Ponga vraiment ba rôle bandenge ba vieux ba lakisa biso ba théâtre ba ndo boya ba rôle ba to baza ba handicapé. Ya ba décomposition quoi. Ba linga yango te ba fait masungu wana. Et pas bah sans souci non biso après to linga nga ba comme ça na jouer dongi na ko linga pe mutaza film était donc ça moi na boudé ya pemba mo boblo mo ya ba à partir ya compagnie moto na sabanda yango académie de ça ya mama Pauline Madanga on sérieux ya yuyu entre ya yuyu bien Pauline Madanga aye photo tourner na hatara ka mutonga saka ni na obwa kisala ngai me tato ando tourner na mo ngamo peno ko mafai na mutonga je pour longo ye donc posé mutako mi libanga vraiment quoi libanga tanga cha mo na kanga pièce nga ki titre na menga aki mwana ya mindondo akileki ya nsakala mais nsakala pe kaka botina na comprendre que tu na balabala donc tu na nsakala pe botina ndeko na ye sikoyo bango ba fenta ka ba be ebisaka eke oyo noko na ye pululu sikoyo na ndenga makilila bani habite aka papa na ngai donc yake lo mo bomenga na di pièce ngwa boso to joane menga o etika na ba kati okutu na oyeba idée na ngote. Est-ce que c'est vrai que bino ba artiste et comédien bosundola ki pululu la dernière na ngonga suka basundola ki koma pona ko papa news basundola pululu banda ko bengete pululu na tourner ba tournage na ye nga to kutana na kansa ba bien comme moi pas si bino bo bengela ba na bino non muta na dignité na ya tournage na ye soko bengela ko tourner bige mbongo na ngote aoya na ete neti ngai batumi po amaka yo mona mingi mete so la tade mbongo na ozwana nga ngote atiki na ngeza ngai et concernant caché makambo na c'est le cas yaya mamba ba producteur c'est le cas au moins pour lui comment ne tourner normal ndenge ka jezalaka comment ne tourner là
bon ba mayonnaise na ba modero bana bengi ba tournande souvenir nini ya bien otikali ngo ya Pololo sur le plan scénique ndi abanda jouer au pena so monique non ndé na hôtel artiste comédien lelo fallait rôle oyo personnage oyo Pololo na jouer ah na ba ko ta ba rôle te ouais souvenir nini ya bien otikali ngo sur le plan ya kibomoto na bien ouais na pe ba casting na vraiment ça na tela luka bato oyo ba yoku to benga ta Pololo te ouais te tukala benga to kala tikala ka banzonzingi président to sur la honte na lodi ngo lobila tela ko benga ba film yo bande okoma na tikala ko benga to yakutala ka banzonzi ponga pa na casting na nga na lingala o chate ko mutazana infirme obuy wana lo ba ko manzambi ouais obuki lokuta te tu na buki lokuta te na ba chaka la ngate na ba casting ba film na nga pena idée wana la gate mais to ndoko jouer na biko bele to kutala ye pa ko benga nga na kene eloko na ye to sali na ye na Brazzaville to sala eloko moko to zula ngo eloko te nga na ye to lokota mbongo to ki mama na wa ku taki de na nga mona Blaise Mabanza to sala eloko moko ya ba ya $100 na défi $100 aki mwana nkasi na ke défaye et comme tout la kofuta na komo compliquer le ko wana moni azaki zengi ngabi kasi na ko pesa o kombe na pe eloko te na ndeni ngabi liboso yeko sengi ngai $10 oza na problème Pololo na pe $10 siko etikali comme $90 ngabi te $90 te loko etikali te na ndeni na komele sana mabele na biloko azaki zengi na compliquer moni sa to longo la 10 to effacer na sibani 0 ngabi kasi lo na pe teme mbongo kondi bone dongi eloko moya ke lengi trop metole lango te ide na ngamo tato za kulanga bia te to sa eloko buluko lango bagagi mais ko za pa ide na sa scénario na tiko denga pour tela ko manzambe eloko nini na bien yo tikali nango sur le plan qui bo moto pas Pololo eloko ya bien na tikali lango pas Pololo ba ki soki na yebo to kutelo ka vie lelo la tibo point il fallait pas follow la tabou ne logo mo bena ipsa te vie ya makaya boxa petwa na nande amti ba petwa so kanga ba mingi mo poko mi masa mo pe ba manke ngada de logo le belange belé na ko pe so la fandi bo na mo pe muto 12 te kibaka ye mo ya ngo so ka ye bo ve kibaka beta kibaka ngado pani na ate vi wa makaya to boite me wa makaya beta kibaka bonjour boy muto ya le bon ngada bonjour donc bablo ne wana ba charisme na yo donc ali pa monstre solo bolo ni bando boya pana ilo na boya pana ye amela po akisoka baye Pololo oye bane su mutu te oye ba peyote oye ba mama te oye ba tata oye ba mwa te tala na Angola abaya mulanga jibi spectacle fato tourner tout ça la spectacle était na likolo alo linga ko mitika bwa kamana ya kokoya kangaye tiye kuta tourner a sala spectacle wana te ne loko mususu na makela abaya fort na conseil pour la petit momimo pour la lokota pa walanda ngambangu wa bambanga pau na bobebani alana na sa kwiti ouais elle mota kwiti si na ipseta vinga la ko sala bona manke yo ya bozi pour ya ba nga ve bozi ve bozi ngala ko manke yo vraiment bo sala ki yango batu ba no regretter ve linsanga bolo moya ke malamu soka sala affaire soko asala manke elle mota ngozong se yo ka a 5 bolims. Très bien. Tu as mis président Makaya donc na ye ezali rubrique témoignage donc azobeta moi lisolo ya leki na ye frère na ye oya tiki biso Chiko Pololo liwa na ye eza na maboko abatu te liwa Pololo accueilli parce que ezalaki ngonga na ye akende. Président, il y a beaucoup de gens qui parlent de n'importe quoi par rapport à mort à Pololo. Est-ce que koki koloba mot fort lelo par rapport à liwa Pololo? Parce que ça dérange un peu aujourd'hui. Qu'il y a un tel Ndazari Nassima Liwa et Pololo, un tel a fait ceci, un tel a fait cela. Bon. Est-ce que vous pouvez éclaircir Batou, vous étant qu'acteur? Nana Koloba Boye. Oui. Ata ba matanga pe la pauvre Liwa ya papa, obi ya maman, obi ya noko, obi ya koko, obi ya tata mwasi za la pe. Mutasali Boye, fezala noko zwao. Te noko zwao te omoye banda solo te
na noko mingedi ka sali makambo wana ezala nango donc moi to landelango vraiment ezate biso na bango na famille na ye tozangi déjà pululu molimo na ye efanda na kimia paya tata mokeli matanga pululu ba olelango wapi prise à suka ngo lelo yo to lexinga RT to pesane les informations to na tande to baninga bazakuna to ka prise à suka po to balbo kitambo oh kitambo Vélodrome oh te ce qui martyr mais donc to bate mais na Vélodrome ya risque to kena matanga ya mutu moko boye ba nete ka jeune ka yi député ezaki plein député ta ku mais ndeko député mutakufaki mais plein batuti la libanda do président mais ce que ya pululu ezala comment donc na yebité so ko ça c'est pas qu'on ba le na Vélodrome te na luaka esika banyoso bakozala bakozala calme mais yoka fiki na pe balela suba te babil pare balela suba te nana sungi bino bina makasi lelo po pululu balela est-ce qu'il y a une personne ou a aidé artiste comédien lelo to bino mo boko bon naza nanu na makambo ati na bipe na yoki peut-être mutu bo asungi nanu ezaka na ba cotisation biso na biso awa tozo sala mo ba cotisation quoi. Qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui demander na bato bazali bana mboka OEP liwa pululu choqué bango tozo lela na bino longo bo bandeko na biso botika la bino biyoka yoka botika la bino biloba loba to lela pululu to kundaye na motema malamu molimo ne fanda na kimia. Est-ce que pululu a tiki groupe? Oui, azali na groupe na ye, azali na groupe na ye. Na groupe abimisi pe banebele ba maswa kwa la nyoso babima pa pululu yo ebi angote tinga na otunu ba question ngam na otunu ba question maswa kwa tu ba parmi ba fruit ya Chico nga kuta maswa kuna ba point noir c'est acteur na nga ay beau joueur faut ça l'effort na bete la kusta ko nga tika la te ça l'effort bimaki lakini nde ofula yo. Merci. Toyambi papa Nabiso Makaya. Lentement ainsi Romain Peggy Bokeh les talara minutes parce que Naboy très bien plus 243 89 00 60 149 papa Makaya va passer biso numéro naé et puis à go expliquer biso lelo est-ce que idée moko boti avant di boye est-ce que monde en jonding est-ce que fouti et fouti était est-ce que liwa pululu était est-ce que jour ya okufa a rolinga ba kundelo lenge kan bien malobana mboka na numéro na ngai Boche code Mboka ya Willy Moucheni 89 ya Willy Mouché 78 65 485 code Mboka 89 78 65 numéro nanga ngwana. Est-ce que liwa pour le teyo? Oui, liwa nyoso teya ka bato liwa teya ka donc tout le sala na mabete tout le sala mabete. À partir que tu vois fait Mundweri était yanga déjà. On peut dire que année 2019 vous avez un numéro sombre pour l'artiste comédien. Non, ça pas la bataille. Non, ya minono zela ya eza lango batunya su ya po liwande nge salama nango. Ate biso artiste ndeni to kufa boye. Encore bobo que ne prière il y a pasteur de la foi. Mingi bokenda ide. Yoka ya. Eza liwa. Eza muta bimi na famille na ye. Muta za comportement na ye. Et aliwa artiste bande monde pe ba policier baza nde ba enseignant baza ndenge banani baza bon banda vie mundwera akufaki nati lelo obi combien de soldats bakufi juku to do bisa mindondo to mona paso ki set score ba policier zo bima ebimi wana bo point ba biso ba policier ne to kufa boy so ba comédie biso mo ka to lela point to kufa boy point to tu ça n'est pas bon qu'est-ce que mon bakabeli bino obe $1000 bino moka ba comédie ba no pan bakabeli so ba chroniqueur na ba nyoso tout ba bakabeli lombo ba musicien bike mikele ki ba to ba musicien bon ba pe na la question question mo mandion tant tout moi sikoyoki ba musicien comme bon mais bino bokena obina na expliquer yo boke pas mère apesi no mokie bo bina encore pour lui na mort ngala bandi ngo c'est là oui ba misise so mbongo ba pe bango bimi ke ba pe bango ta c'est bon boto mon discrétion kasi ngo na zolo bana sa remarque donc nazal kwa na boka so bozo ngilanga na yo pe ozala kati ngala otuno ba question awa na zong selie na yo poza na kati
Vous comprenez? Soko boy fibali sunao. So boy mamna lo. Est-ce que na kingaka choboke impululu bobengaki? Kingaka tsayi concerné. Ala na kati bandeko ne ba basoki biloko. Na enveloppe. Na enveloppe bandeko ne basoki. Après liwa ya makaya rolinga balela ndenge nini? Jou makaya zo le rotala likolo makaya kei. Nga après liwa na ngai. Bon eza passe po nga lelo te. Nga lelo te. Nga lelo te nde na yokana na nzambe na ngai. Donc fona mema. Est-ce que pensera pas que jour moko na kokufa? Un jour na kokufa me nga lelo te fona mema. Mwana suka na nga consolate. Na komi koko mwana na pe bakoko andika bandoko luzwa ba pangusa nga basalite. Na yebi nga lelo te. Ona yokana na nzambe na nga nzamba sala otoluba ngo salam. Neti nga liwa na bula onte na yebi ezali me na bula ngote. Na yebi lo na senga pa nzambe. Na mbongo te fona boko la bana na nga na moni bana na bango. Donc eleki na bien na donc Makaya ne pense pas encore à la mort. Makaya ne pense pas encore à comment dirais-je à sa mort. Ouais. Mais pour l'instant au pension côté. Ouais parce que tu dois encore vivre. On a la mission on nzamba sala mutu na mokili. Asala yango. Ve groupe ezato kufa. Groupe ezali. MM. Na Africa TV na longo siko na kende na esika bino ni subo ketika ba chaîne na bino. Ba pièce na bino. Na biso TV. Pas bino ni subo ko mokende welela. Na vela ketika ko la do. On comprend yaya. Ngala petit frère à Jésus. On comprend na to saka. On c'est le mba au petit frère Jésus. Oh. Bo c'est le mba bimelani. C'est le mba. Yo sukola ndo. Kitoki mosi na mwana kitoki mosi. Mais osuko kanga ndo na c'est le mba. Na sokola. Na kanga nzoto na veni Gaya. Na place Gaya et pas passer patia piti. Na kangela nzoto kuna. Na ba ve Johnny nyoso to kanga ba nzoto kuna. Oh. Yo ka su ve Johnny bela pa. Papa manki on a dit. Passer patia piti. So chete mbozo micro ndena peso adresse place Gaya au moins la police. Donc Makaya était aussi succès la kini boa ana kisité. Et logo te. Aussi makbaté. Osukola pena ba mama sokola ngati. Kisi la Simba. C'est le monde a bela ga tete ya, muke banda osala nga passe na Simba. Na mela. Mimi ba kamoki ne banani. Merci. 89 00 60 49. C'était Papa Makaya. Donc après ce témoignage, il y a petit frère naye, ndeko naye, il y a cousin naye, Chico Pouloulou. Cela veut dire que tu es la Chico Pouloulou. Dès samedi. Samedi pour enterrer les dimanches. Nous sommes à Kinshasa, nous sommes en République démocratique du Congo. Et pas Pitozo Sala Moussala pour c'est fini papa, c'est fini. Merci. Et pas Pitozo Sala Moussala pour Èvre et Kende Liboso. Merci l'archevêque Mike Lokamba. Na pegi bokele na merveille mampuya odana sima caméra. Na pegi bokele peut assister biso lelo. Yanga ya bandeko tout balandi biso to pesi mbote mingi na batuno so balandi biso libana mboka parce que émission yo ezali vraiment ya peuple congolais. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.